Bonjour mes chers amis et bienvenue encore sur la RDC Simple Tech, RDC Technologie ya sika. Siko awa tolobelaka makambo ya technologie et technologie yango surtout l'informatique. Et makambo yango tozolobela yango na lingala. Pour nini tozolobela yango na lingala parce que mingi makambo yango ezaka na anglais. Bon, souci eza ke makambo yango il faut komela nde ba jeune tout. Donc bandeko na biso tu baza kuna partout kuna na Goma, kuna na ba Uvira, kuna na ba Kananga, na ba Mbujimai, kuna na ba Chikapa, na ba Kasumbalesa. Donc makambo oyo ya technologie fo komela nde ba jeune puis bakota na monde yango. Soko tali na bamboka mosusu ba jeune baza vraiment na kati ya informatique na ndenge ya kosakana te. Soko tali lelo monde toza nango lelo ya informatique hein? Surtout l'intelligence artificielle ozomona ke ezosala makambo ebele mais na Congo rien moni yango nde tozosala effort ke to expliquer ba jeune comment entrer ba fondation bakota na bazwana ba ma fondation ya kokota. Bon, la fois passée tolobelaki makambo oyo tomonaki fondation bien fondamentale ya HTML na anglais, na français tolobi yango HTML. Sikoyo lelo tozongeli to expliquer yo nanu CSS ou bien CSS. Sikoyo CSS eza ndenge nini? Eza nini? Importance nango et puis kosalela yango. CSS d'abord eza cascading style sheet. Wana eza na anglais, na français eza eloko ekosalisa yo eza cascading eloko ekosalisa yo osala apparence ou bien opesa mwa style, différents styles na web bien na site web na yo okotia ba mwa style kosala ba séparation ba contenu ba biloko moko ya bongo. Donc tokokota na mzindo na ko expliquer yo tokota na mzindo ebele na ko expliquer yo na lingi na pesa moi avant goût. Soki olingi vraiment okota na monde ya technologie awa eza surtout na makambo moko il faut considérer na monde soko olingi vraiment oyekola makambo oyo eza makambo il faut considérer. D'abord la première des choses il faut oyeba ke biloko oyo tozoyekola yango to eza na lingala te, eza na lingala te, ezalaka na lingala te et puis mingi eza na français te, eza ka na anglais. Donc eza vraiment ce n'est pas la peine pour na yo que to traduire makambo oyo ekoma kaka tout ezala na lingala ou bien ezala na français, rien, ça ne marche pas comme ça parce que ata computer oza nango wana ordinateur oza nango wana biloko to eza na anglais bazosala effort ba information bazosala effort que ba traduire quand même moi quelque chose au comprendre. Donc mais ba élément fondamental yango tout eza kaka etikali kaka na anglais. Siko soki yo lingo yekola yango il faut yeba ba terme mosusu ezala kaka na anglais. Yango eza mwa parenthèse que aide yo parce que namoni ba jeune ba ndeko mosusu bazo se plaindre que tozosala effort il fallait tout le baka anglais. Non, ça ne marche pas comme ça. Ba tout ba yebi anglais te et surtout que biloko oyo tozo traduire les termes qui sont anglais tozo traduire yango na tomeki tosala effort to traduire yango na lingala moi français moi mokeke esalisa ba jeune. Wana ezalaki parenthèse. Sikoyo na kati ya CSS ou bien na CSS tokomona sikoyo ndenge nini kosala ba style ba site ntango tozoloba makambo ya CSS ou bien CSS oui eza biloko eza bazosalela yango partout na basite web tout ozomona wana que ce soit ba YouTube ba Facebook ba Instagram yango tout bazosalela CSS. Donc ezosalisa mpona kosala ba différents styles. Sikoyo tokomona ndenge nini comment faire des styles okosala comment prendre kosala ba style en ligne, kosala ba style interne, kosala ba style externe et puis kosala pe moi na kolakisa après nango tokolakisa pe moi comment faire créer moi site na yo
na mwa expérience mwa expérience okozwa wana esalisa yo. Point mosusu oyo biloko mosusu tokoyekola awa eza koma tokosala différent tokosala bastyle ya différents paramètres donc wana ekozala na badetail. Tosi tomoni oyo tu tokomona babiloko lokola kosala ba box, flex box, mise en page, grid, grid structure complex, babiloko ebele ebele. Soko otalaki video oyo ya liboso te, nakotia lien likolo wana okende kotala yango parce qu'il faut nano oyeba fondamental ya HTML pour avant okoma na CSS. CSS ekosalisa yo mpona kosala style ya HTML. Donc soki oyebi nano HTML te eza important te, eza na importance te koya koyekola nano CSS. Soki oza mutu ya sika, abonnez-vous d'abord. Kombo na ngai Shabani Muswamba. Totala nano oyo tosalaki na video oyo elekaki. Na video oyo tolekaki tosalaki site oyo tokreaki site oyo donc oyo esalisaki biso toyekola babiloko ebele baélément ebele ya HTML. Donc soki omonaki otalaki video ya liboso wana vous serez oza a mesure ya kosala babiloko oyo. Sikoyo tokoki kokota sikoyo na style toya koyeba ndenge nini kosala ba style awa. Ok, tokota nanu na mozindo. Merci. Ok, pour commencer, la fois passée tokreaki dossier oyo. Na kati ya dossier oyo soko fongoli yango omoni ke toza na dossier mosusu awa oyo tobengi HTML. Sikoyo soko fongoli na kati ya komona ke toza na file oyo tobengi index, ezalaki index point HTML. Sikoyo oyo tokoki kosala ezaki tokofongola oyo soki tozongeli dossier oyo boye fini na droite tolingi tofongola yango na oyo VS Code o VS Code boye soko fini awa ekofongola yango sikoyo ekofongola dossier wana komona ke dossier wana eza awa sikoyo moni file wana tokreaki la fois passée eza déjà awa soki ofini boye okofongola yango déjà oyo nde tokreaki la fois passée. Soki nazongeli boye soki nazongi na browser eza awa te bon soki pe nakokende nakozongela pe awa file wana eza awa nafongola yango na browser fongola yango na browser eza déjà awa akangi oyo moni file wana nde oyo place totikelaki la fois passée. Bon sikoyo soki okei ozongi sikoyo na site na biso oyo na site oyo tozozwa mwa expérience awa tozozwa nano mwa mayele awa site oyo eza tobengi W3 school W3 school boye omona kobeta yango oyo fongola yango so okei na site awa okomona awa ya liboso tosalaki kanisa oyo tosalaki ezalaki ya HTML sikoyo awa tolingi tobanda sikoyo na CSS ou bien na anglais tobengi yango CSS fini boye okomona deja ekobima awa sikoyo yango nde awa sikoyo tokobanda na CSS sikoyo. Ok sikoyo soko tali sikoyo apprendre les CSS. CSS est le langage que nous utilisons pour styler un document HTML. CSS décrit comment les éléments HTML doivent être affichés. Ce tutoriel vous apprendra le CSS du basic au avancé. Donc, il faut comprendre,
traduit, hein, ils ont traduit par un robot, c'est normal. Bon, vidéo yo, tokoye kola sikoyo CSS, hein, à partir hein, kobanda na débit, hein, soki tosilisi yango okozala mwa expérience hein, ya kosala mwa style bastyle ebele hein, ya site web hein. Awa sikoyo bazopesa omoni awa bazopesa sikoyo exemple hein, exemple ya CSS okozwa olobi ke body body eza na anglais il faut ozwa yango bongo body background color moni totie light blue donc eza mwa bleu ciel chez biso tobenga yango ndeni tobenga soki bleu ciel eloko moko ya bongo donc eza eloko moko na banda koyebisa ke biloko oyo il faut oyeba yango na anglais il faut baterme ezalaka na anglais parce que awa omoni balobi ke background color okoki kochange yango te koloba yango ke kala soki kala couleur ya nsima non ça n'existe pas donc eza kaka na anglais donc body elingi kolakisa elingi koloba ke corps donc okokoma yango okokoma jamais corps awa parce que balogiciel oyo eza na kati ya ordinateur na yo ekoyeba yango te ke olingi oloba nini donc body eza na anglais ce qui veut dire corps ya awa elakisi background background color elakisi couleur oyo ya couleur ya nini background couleur ya background soki tobeti couleur ezelaka mwa moke arrière-plan so arrière la couleur de la couleur d'arrière-plan hein? Donc ça n'existe pas ce que lobi yango na français donc ezaka en anglais omoni sikoyo awa pe balobi H1 H1 ou bien H1 en anglais ce qui veut dire que heading ce qui veut dire que titre hein? Heading boye heading 1 yeah. Titre sikoyo awa balobi ke heading 1 ce qui veut dire heading 1 ce qui veut dire que titre 1 sikoyo topesi yango kala couleur white bien blanc texte align so sikoyo opesi opesi sikoyo alignement ya texte opesi yango center ce qui veut dire que au centre puisque ozwi mpe awa paragraphe na liboso na video ya biso liboso tomonaki tolobi ke p eza mokuse mpona paragraphe sikoyo tolobi p topesi yango font font ce qui veut dire toko mpe okozwa yango mpe boye okozwa boye tokosalela translate awa mpo ede biso tokende mangu ce qui est la famille des Policis. Ce n'est pas vraiment ça. Mais yo, il faut aussi mbango kaka font, font family, font ce qui veut les autres tellement pour na pas style, il y a pas texte. Donc style ya texte au lingi oza nango o salela yango yango yo. Sikoyo babiloko mosusu tika yango ezala kaka na anglais mpo ecomplike yo te parce que tokoki kotraduire tout te na français ou bien na lingala donc il faut comprendre ke bapiterme mosusu etikala kaka na anglais sikoyo oyo eza exemple ya css sikoyo tokóma nanu koma tokotia sikoyo css awa tomoni exemple mais sikoyo ndenge nini tokokoma css na kati ya nini na kati ya html soko tozongeli awa okei na vs code désolé mpona ba vs code window eza ebele awa désolé ke baordinateur oyo tozosalela mpona badevelopement ya babiloko balogiciel mosusu ok soki tozongeli awa oyo nde site na biso oyo place tozoyekola awa html na css
awa sikoyo soki olingi okoma html, la fois passée tomonaki makambo oyo tolobelaki makambo ya head ou bien en tête oyo place totie babiloko ebele awa. Sikoyo awa nde place soki olingi otya css d'abord eza na baplace ebele okoki kotya, okotya yango okokoma yango awa ou bien okokoma yango mpe directement awa na kati awa ya baelema awa. Sikoyo ntango tozoloba elema eza boye, tolongola oyo banini oyo, ntango tozoloba elema eza boye, tokopesa soki tolingi tokoma topesa mwa style na oyo, d'abord soki okei na browser na navigateur omoni ndenge en tête ya page na biso ezomonana nanu mwa bien te. Sikoyo tokoloba ke topesa yango couleur arrière ou bien background color, arrière couleur d'arrière plan, okoloba awa obike style, olobi ke style. Sikoyo soki olingi okoma css ou bien css, okosala kaka boye, okomi style. So okomi style directement document html akocomprendre ke awa sikoyo balingi bapesa mwa style awa, tokoloba style tokosala ndenge nini, tolobi ke style texte alignement ya texte topesi yango en centre, totie yango na centre. Soki na sauvegarder oyo, sauvegarder kanisa la fois passée tolobaki ye oko sauvegarder kosali contrôle plus s, sauvegarder yango. Soki na sauvegarder oyo nazongeli awa, soki na relancer yango okomona ke awa sikoyo tozwi awa texte na centre. Okoloba pe ke okopesa yango pe couleur, awa tomonaki tokokanga moko, awa tomoni ke okotya nini, okotya couleur. Sikoyo tokoloba ke tozwi couleur awa, tozwi kopie oyo ozongeli awa na nini, awa na site na biso awa na VS Code awa otie semicolon, otya boye, na anglais tozobenga yango semicolon, nazo se rappeler système comment s'appelle ça, comment tozobenga yango na français. Soki oyebi yango tya yango na commentaire. Sikoyo nakotya wana tokopie wana, tolobi sikoyo background color, background color topesi yango déjà light blue. Omoni directement ke soki olobi light blue, bleu ciel, light blue, omoni ndenge ekopesa déjà mwa couleur wana. Soki na sauvegarder oyo nazongeli lisusu na browser na navigateur na biso na relancer, okomona sikoyo tozwi couleur awa directement. Okokende pe awa okopesa pe style na oyo h1. Soki omoni awa tolobi ke okopesa h1 oyo, opesi yango couleur, opesi yango mwa couleur boye. Sikoyo nakokopie kaka oyo nyonso oyo, nakopie yango nakei na VS Code awa nasali sikoyo style, sikoyo natie biloko oyo nakopiaki wana awa. Sikoyo soki na sauvegarder yango okomona ke ça marche. Nazongeli lisusu na site na télécharger yango, omoni sikoyo wana ezwi couleur. Nakotya pe lisusu na paragraphe, oyo nde ya paragraphe. Sikoyo nakokopie oyo, tika ba nini oyo tozobenga yango nini, carré bracket na français tozobenga yango nini, nazo se rappeler te ça va. Sikoyo tokopie kaka font family na font size, font family na font size, oyo na anglais tobenga yango size, oyo tobenga yango family ou famille. Sikoyo tokopie oyo tozongeli lisusu na VS Code.
sikoyo toloki place tolobi tozokoma paragraphe eza wapi. Paragraphe tomoni par exemple awa toza na paragraphe, tokotia pe lisusu style natie sikoyo wana oyo nakopiaki wana na sauvegarde lisusu nazongeli na browser soki na télécharger tomona paragraphe wana eza awa. Paragraphe eza awa sikoyo tochanger peut-être kala couleur soki tolingi tochanger couleur otie point virgule hein? Oui, ça s'appelle point virgule tolobi couleur hein? Et puis opesi yango couleur toloba lokola rouge ou bien red. Rouge eza te okoloba rouge te okoma red hein? Ce qui veut dire rouge. Osauvegarde yango ozongeli lisusu na browser soki na relancer omoni sikoyo couleur awa eza rouge. Oyo eza forme na biso tokopesa yango pe couleur donc ba élément tout soki olingi opesa yango style okochanger kaka okosalela kaka oyo awa pe topesi yango style topesi yango background color light gray et puis topesi padding tokomona yango il faut kaka tolobela yango kaka sikoyo parce que tolingi te tozongela lisusu après padding nalingi na mwana place oyo balobi padding hein? Tellement que oyo eza na anglais na français babiloko mosusu oui padding hein? Awa toko traduire yango padding hein? Siko padding rembourrage donc ko traduire oyo te oyo il faut etikala nde na anglais bongo. Donc il faut yeba yango nde padding parce que ekozala te na anglais na français ekozala te. Oui, padding il faut ezala nde bongo. Tokozongela awa padding sikoyo yango nde kopesa mwa espace hein? Soko moni awa tokozwa mwa totikala mwa espace awa espace boye donc oyo nde kopesa mwa espace oyo tokosalela sikoyo padding hein? Okokende na VS Code lisusu soko obengi boye olobi padding olobi par exemple olobi ke 20 pixels hein? px pour le moment mémoriser yango kaka bongo hein? Saleli yango bongo normal tango kobanda ko développer vous allez comprendre ba terme mosusu hein? Kozala nanu mwa embrouillé te koyeba babiloko tout hein? Ba détail nango soko lobi 20x hein? Toloba totia lokola 100 po omona mwa différence hein? Tolongola oyo tokozongela lisusu après soki na sauvegarde oyo tozongeli na browser awa to relancer yango omoni sikoyo oyo formulaire wana ndenge ekomi topesi yango topesi espace hein? Espace omoni espace na kati awa ndenge espace eza monene oui yango nde mosala ya padding eza wana soki tolobi par exemple tolobi ke topesi espace ya 1 pixel ps hein? px hein? Ce qui veut dire pixel na sauvegarde oyo nazongeli lisusu na browser soki na relancer omoni sikoyo espace tokomi nango tokomi na ma espace mwa moke sikoyo soko olingi ozwa espace awa libanda oyo espace d'abord eza na kati mais soko olingi ozwa espace libanda ya élément sikoyo tokokende boye oleke tosala padding tokosala chesu point virgule tolobi margin mosala ya margin sikoyo eza ya kopesa espace wana libanda soki tolobi par exemple 30 px bien pixel soki na sauvegarde yango nazongeli lisusu soki na lancer omoni sikoyo tokomi na espace libanda padding ekopesa espace na kati margin ekopesa espace libanda oyo eza babiloko important oyeba parce que oyo nde babiloko banda kosalela ebele awa soki tokozongela lisusu awa tolobi par exemple si margin padding 30
na sauvegarder na zongeli lisusu omoni lisusu tokomi na 30. Toza mpe des fois olingi otya espace kaka toloba lokola otya espace likolo mais na se otikala. Sikoyo awa ekosala boye okoloba ke padding olobi par exemple padding omoni sikoyo ntango natie boye natie trait d'union wana omoni awa tozwi sikoyo bamwa option VS Code ezopesa biso mwa espace awa. Awa balobi shorthand property to set the value for the thickness of the padding area. Donc oyo ekosalisa yo epesa nanu mwa espace na kati ya na padding espace ya padding toloba lokola olobi ke padding left, oui, c'est-à-dire que opesa espace na gauche, padding bottom opesa espace na C, padding right opesa espace na droite, and padding top opesa espace na likolo. Toloba nanu tolingi topesa espace na C, topesa espace 30 na sauvegarder yango te, tala likolo ananu na sauvegarder yango te, nalingi nalakisa yo oyo toza nango. omoni ndenge toza boye toza na espace likolo na gauche na C epi na oyo na droite na biso. Sikoyo tolingi topesa kaka espace na C, totika oyo ezala kaka ndenge ezalaki wana ya original. Sikoyo nakotia boye natiki napesi kaka na bottom, bottom ce qui veut dire que na C na sauvegarder yango, tala awa na sauvegarder, soki nazongeli lisusu awa lisusu na recharger na relancer, omoni sikoyo babiloko to etikali kaka bongo espace eza te, mais na se tokomi na espace. Tokoloba lisusu ke totya espace likolo, toloba ke nalingi natya lisusu espace likolo, tolobi ke padding d'abord il faut oyeba ke semicolon nini point virgule ezanga te, natya lisusu padding na C, padding top, ce qui veut dire que espace na C toloba lokola 100 pixels. Eloko point mosusu nalingi na pointe awa eza ke par défaut soki otie pixel te ekozala directement interprétation, ekozala kaka browser akoyeba directement ke eza pixel, donc okotia pixel mpona mwa convention oyeba ezala mwa clair oyo ezosalela, parce que na futur okoyeba toza na pixel, toza na rm, babiloko moko ya bongo. Ok, natie boye nalobi ke padding na top natie 100, soki nazongeli lisusu na relancer, omoni sikoyo espace tokomi nango na kati likolo. Toloba sikoyo nalobi ke padding na gauche, padding na gauche oyo tolobi ke gauche eza mpona eza left, ce qui veut dire gauche, topesi yango 500 pixels. Soki na sauvegarder tozongeli lisusu, soki totala lisusu moni, donc topesi mwa espace moko monene kote oyo ya gauche. Tokoloba ke padding na droite, which is right, eza right, padding na droite topesa yango lokola 100 pixels. Soki tozongeli lisusu to relancer yango okomona awa. Eza eloko mosusu nalingi na pointe nanu avant to continuer, eza ke par défaut interprétation ya browser babiloko tu ekokende kaka na gauche, ekobandelaka na gauche, biloko tu ba element tu oyo ozomona awa omoni eza kaka na tendance ya kozala na gauche, donc babiloko tu eza na tendance ya kozala na gauche. So omoni image oyo
etiki espace awa na droite mais ekei kaka na gauche. Omoni awa parce que totia yango na centre oyo elema wana soki tolongoli yango oyo style wana oui tokolongola style babiloko tu oyo ata oyo texte nalingi nalongola kaka texte nalakisa yo epuis ata oyo nalingi nalongola mpe lisusu oyo sauvegarde oyo tozongela sikoyo na elema oyo tozalaki na yango eza oyo oui. So na sauvegarde oyo nazongeli lisusu na navigateur. Ok omoni babiloko tu par défaut biloko tu eza kaka na gauche texte ezobandela kaka na gauche oyo mpe soki tolongoli style eza wana okomona ke ezongi kaka na gauche tolongoli style awa ça va soki to relancer yango omoni biloko tu eza kaka na gauche donc par défaut biloko tu ya navigateur navigateur azoplace biloko tu na gauche parce que oyo eza na style te. Bon oyo tomonaki eza nanu kocomprendre nanu style css ndenge nini ya contredire css ndenge nini ya kobanda kokoti yango na kati ya html sikoyo nakoya sikoyo kolakisa yo ndenge nini batype ya css toza nango na prochaine episode. Ok sikoyo batype ya css oyo toza nango eza 3 toza na ya liboso eza en ligne yango nde tomonaki wana ndenge nini tokokoma directement css na kati ya html na elema ya html sikoyo toza na pene mosusu eza css interne sikoyo wana pe na kolakisa yo ndenge nini tokosala soki olingi osala wana okocréer otie boye définir des styles dans une balise style à l'intérieur du document HTML. So olingi okoma wana ocréer nanu mwa tag oyo tobengi tag la fois passé tomonaki oyo tobengi tag okomi ofongoli tag otie style epuis okangi lisusu tag sikoyo le reste ya biloko okotia yango na kati wana sikoyo ya misato nde style externe ou bien css externe c'est-à-dire que okozwa pe style à partir ya bafichier moko boye eza na internet ou bien na site ya libanda ozwi omemi yango na kati ya site na yo opesi osaleli pe bastyle wana donc oyo eza pe awa tolobi ke charge de style à partir de charge de style à partir d'un fichier .css c'est pareil pour une meilleure organisation oyo yango nde tosalelaka mingi tosalelaka oyo mingi parce que eko-aider yo organiser contenu na yo très bien ya html. Bon tokende nanu tomona nanu batype nango tu na exemple. Ok ya liboso tomonaki ocréer nanu mwa balise ya style olieke okoma biloko tu awa omoni sikoyo ndenge tokomaki ya liboso wana soki oza nango ebele awa okomi bastyle otie bacouleur ebele omoni sikoyo ekozala na désordre okoyeba te ndenge nini okoki koorganize yango olieke osala wana toza na style moko style ya liboso oyo ya liboso okoki mpe kokoma css ou bien style eza ke olobi awa style ofongoli tag style boye puis okangi lisusu awa eza kofongola tag epuis kokanga mpe lisusu tag elakisi oyo nde batag ofongoli epuis okangi lisusu siko le reste ya bastyle okotia yango na kati awa sikoyo nde okotia na kati bastyle tu sikoyo toloba ke nalingi napesa style na head ndenge tolobaki awa napesa style na oyo head awa nakoya awa boye d'abord tozongela nanu na
na style awa na élément oyo tomonaki awa soki ozongeli awa page d'accueil na style awa omoni ndenge bapesi yo exemple awa ke soki olingi opesa couleur na corps na body obengi kaka body opesi yango couleur sikoyo tokopie oyo kaka nalingi napesa yo kaka ba exemple oyo eza palpable to ezongeli lisusu na élément awa natie yo oyo awa boye omoni oyo tokopie wana nazongeli boye natie yango boye soki na sauvegarde oyo epuis nakei na site na biso omoni couleur na site na biso eza white blanc couleur blanche sikoyo soki na relance yango komonake tokokóma na couleur oyo bleu ciel soki na relance omoni sikoyo couleur tokomi nango oui donc eza ndenge moko tokoloba lisusu ke bon oyo heading 1 heading ou bien titre 1 ekozala na couleur ekozala ya pembe epuis texte yango tokotia yango na awa texte boye texte align ce qui veut dire que aligné texte yango na centre soki na copie yango copie oyo sala boye okei sikoyo na VS Code lisusu natie sikoyo awa natie yango moni ke tolobi ke bon heading 1 donc ce qui veut dire que titre 1 oyo sikoyo nalingi nalakisa na explique yo mwa eloko moko donc partout oyo tokozala na titre 1 heading 1 partout ezali tokopesa yango style oyo donc c'est ce qui veut dire ici donc partout oyo tokozala na kati ya html na biso na kati ya page place tout toza na heading 1 tokotia yango na tokopesa yango style wana soki na sauvegarde oyo nazongi su na browser awa omoni ndenge eza boye oyo eza heading 1 bien titre 1 awa pe titre 1 mosusu eza titre 1 mosusu eza awa soki na relance oyo omoni sikoyo ndenge tokomi titre 1 tout awa na kati ya page ekokende na centre epuis ezwi couleur ya boye tokoloba pe lisusu paragraphe 2 tozwi boye tokei awa au style awa tozoloba sikoyo ke tozwi paragraphe baparagraphe tout baélément tout eza na tag oyo paragraphe tokopesa yango style oyo donc ofongoli carré bracket ofongoli banini boye eza po eza parenthèse tobengi yango nde nini tokoyeba yango na prochainement soki oyebi yango okotia yango na commentaire s'il vous plaît sikoyo tofongoli boye totie oyo style oyo na kati awa sikoyo na kati ya oyo style oyo tolobi ke font ce qui veut dire que texte texte nani style ya texte na biso topesi oyo oyo tobengi yango ni Vadana na font size ou bien dimension ya texte topesi yango 20 pixels soki na sauvegarde oyo totala nanu baparagraphe nini boni toza nango awa na kati oyo nde paragraphe toza nango tozalaka na paragraphe moko pe na se awa toza na mosusu na footer awa soki na sauvegarde oyo tozongeli lisusu na browser na navigateur soki na relance paragraphe eza wapi baparagraphe eza awa omoni eza awa nde paragraphe topesi yango oyo nde sage topesaki yango soki nalingi nalakisa oyo nano différence soki par exemple nalobi ke topesi yango font size 40 sauvegarde yango soki to relance omoni ndenge ekomi boye ekomi monene makasi ekozala pe moke makasi olobi yango 10 soki relance lisusu omoni ekomi sikoyo eza moke makasi awa sikoyo oyo nde ndenge moko ya kosala ba style sikoyo na mokuse bien conclusion ya oyo eza ke soki olingi opesa n'importe quel style soki olingi opesa style na élément oyo tobanda élément oyo ou bien tobanda na oyo ya liboso header okoya awa ozwi boye olobi kaka header boye opesi yango couleur
header ofongoli lisusu boye opesi yango couleur background color tolobi ke color ya arrière plan opesi yango couleur eza mwa chocolat et puis okoloba awa toloba kaka noir e compliqué yo te baga black noir na anglais eza black donc okokoma couleur baterme wana okokoma yango na français jamais koma kaka en anglais komi black ce qui veut dire que noir au tsokolobi white ce qui veut dire que white ce qui veut dire que blanche siko nadiki napesa mwa différence soki olobi ke osélectionne élément oyo header ce qui veut dire que header eza oyo osélectionne élément oyo opesi yango couleur ya arrière plan ya noir et puis soki olobi ke couleur okala white o couleur blanche ce qui veut dire que batexte oyo na kati awa batexte children ce qui veut dire que bana ya élément oyo tout ekozala na couleur ya white spécialement batexte spécialement texte soki awa tozolobela siko texte na contexte oyo tozolobela awa c'est-à-dire que na HTML page soki olobi ke couleur white ce qui veut dire que ozo sélectionner texte opesi couleur texte white donc il faut comprendre la différence wana awa sikoyo tolobi padding tomonaki padding ndenge okosalela padding okosalela padding siko awa tolobi ke padding topesi yango padding 10 ou bien 10 pixels et puis tolobi ke texte alignement tolobi yango na centre ou bien na centre texte alignement na centre soki na sauvegarde oyo tozongeli soki na browser awa to relancer yango omoni siko ndenge tokomi header tolobaki ke header eza en tête ya page ozomona oyo omoni sikoyo texte eza couleur blanche et puis eza na centre donc différence ya oyo sikoyo tokoloba pe lisusu ke topesa style na image oyo toloba ke image oyo ezala moke et puis ezala na centre etika kozala na gauche tokozonga boye tolobi ke image awa d'abord soki otali image eza wapi oui image eza awa so image nde tozo représenter yango AMG ou bien IMG soki tozongeli likolo awa tolobi ke AMG c'est que to sélectionner image tofongoli lisusu ba nini boye carré bracket tolobi ke tolingi awa nalingi napesa exemple nini ya kosolola koloba dimension kopesa yango dimension soki olingi opesa dimension okoloba ke wide ce qui veut dire que monene nango tolobi lokola ke monene nango eza 100 pixels weza monene nango c'est-à-dire que kolonga awa kolonga na côté oyo ti côté mosusu wana monene nango topesi yango lokola 100 pixels okomona dimension wana nalingi te nakota mozindo ya ba pixel sikoyo tolobi lisusu molai nango molai ce qui veut dire que height molai nango topesi yango toloba lokola 100 pixels lisusu donc na dimension wana ekopesa lokola carré siko molai nango ce qui veut dire que kolongo na se awa boye ti likolo topesi yango 100 height sikoyo soki na sauvegarde oyo na sauvegarde yango c'est-à-dire que ba image tout ekozala na kati awa na kati ya document oyo tokopesi yango monene ya boye topesi yango monene ya dimension oyo monene na molai ya boye so na sauvegarde oyo nazongeli so na browser awa na relancer omoni sikoyo image donc 100 pixels na se
100 pixels na monene boye. Sikoyo omoni te ke oyo eza monene eza moke makasi. Sikoyo nalingi napesa yo mwa explication ke omoni image eza vraiment collé na baformulaire. Tozongela nanu kote ya image oyo toloba ke tomonaki margin ke ekoki kopesa espace libanda ya élément. Toloba ke topesi yango margin boye 20 pixels. 20 pixels, c'est-à-dire soki opesi margin boye na élément tolobela nani makambo ya margin ou bien padding na kati ya élément. Non, nalingi kaka na explique yo parce que awa eza en anglais. Soki olobi par exemple ke margin 20 pixels, c'est-à-dire que likolo ekozala 20, na se ekozala 20, na gauche ekozala 20, na droite mpe ekozala 20. Tokende na image wana eza wapi? Image eza awa, c'est-à-dire que image oyo ekozwa espace likolo wana ekopusa bia biloko tu likolo wana na 20 pixels, na gauche mpe ekopusa yango na 20 pixels, na se mpe ekopusa yango na 20 pixels, na droite mpe ndenge moko. Soki tosauvegarde oyo tozongeli awa nanu torelance te, soki na relance boye omoni sikoyo epusi wana na 20 pixels, kotoyo na 20 pixels, kotoyo na 20 pixels, na se mpe na 20 pixels. Kanisa nalobaki ke par défaut image baélément tu ya navigateur baélément tu ya HTML, navigateur aza na tendance ya kopusa yango ya kozala kotia yango kaka na droite na gauche na ebandeli. Donc c'est-à-dire awa sikoyo soki olingi élément oyo ezala na kati awa oyo ekoki kosala ke okoloba awa ke ok image wana ou bien oyebisi browser okei awa likolo olobi ke HTML oyebisi document ke nini oyebisi browser ke HTML boye olobi par exemple ok margin parce que HTML kanisa HTML nani browser navigateur ye moko azotia na ba margin atie yango biloko tu ekomi na gauche. Sikoyo toyebisi eke margin margin 0 tolobi mpe lisusu padding 0 totiki kaka bongo sikoyo soki na sauvegarde oyo tokoloba wiki ok ça va to sauvegarde oyo totala nanu oyo ekokoma soki torelance yango ok awa sikoyo browser ayebi ke ok akoki kotia banani ba espace te akoki kotia ba margin te by defaut ou bien soki okoloba pe ke okoloba pe lisusu awa ke auto et puis ape auto ce qui veut dire que oyebisi browser ndenge nini ya kotia okoyebisa pe lisusu ke wide, ce qui veut dire wide eza dimension nango ya largeur otie ke wide is equal to 100%, ce qui veut dire que 100% pe molai nango HTML ntango tozoloba HTML donc tozolobela nde document awa tozolobela oyo sikoyo awa eza nde bainstruction ozopesa navigateur ayeba ndenge nini ya kointerprete page oyo. Soki na sauvegarde yango nazongeli su na browser normalement yo komona changement vraiment monene te, mais okomona ke baélément mosusu na kati wana ezozwa sikoyo directement badisposition mosusu. Soki oke mpe na site awa ntango yo oza yo moko kende mpe na site boye otala pe bastyle awa meka nanu kokende nanu na kati ya na site awa ekopermettre yo ozwa bamwa élément mosusu awa tocouvrir te na kati ya na video oyo mais nazopesa yo baessentiel donc omoni déjà ke soki olingi opesa bainstruction na élément
na navigateur opesi déjà olobi ke html opesi déjà bainstruction boye okopesa mpe couleur koloba mpe font family tolobi ke font family c'est-à-dire ke etelemeli font family etelemeli style ya texte oyo olingi osalela par défaut ou bien bastyle mosusu basombaka bastyle mosusu okosomba par défaut bastyle ya ofele tozosalela ezo lokola arial Arial na sans serif sans serif na topengi yango sans serif yeah boye donc font family na sans serif topesi yango style oyo par défaut okopesa mpe babiloko mosusu olingi opesa donc okoloba mpe ke box sizing box sizing c'est-à-dire que oyebisi déjà navigateur oyo oyebisi navigateur ke page oyo opesa yango page oyo opesa yango totala nanu awa soki tokomona box sizing ok awa wana box sizing eza totala en français oui dimension des boîtes css c'est-à-dire que par défaut navigateur aza na bastyle na ye ezopesa html page mais sikoyo yo okopesa mpe mwa commandation okopesa mpe mwa recommandation bien mwa style na browser oyebisi eke donc soki azwi page na yo ainterprete yango boye la propriété css box sizing nous permet d'inclure les remplissage et la bordure dans la largeur et hauteur totale d'un élément. Sans la propriété CSS box sizing, par défaut, la largeur et la hauteur d'un élément sont calculés comme ceci. Largeur plus remplissage plus bordure égale à largeur réelle d'un élément. Donc, ce qui opesi déjà box sizing, c'est-à-dire que omoni ndenge par défaut ndenge browser azointerprete yango donc babiloko to eza kaka na ebandeli sikoyo soki oyebisi ye boye soki opesi déjà badimension na yo directement browser akotia yango tout ezala na kati toloba tozongela awa omoni lokola ndenge tolobi boye box sizing border sizing border box soki osauvegarde oyo ozongi so na site omoni par défaut ndenge baelema eza na wana sikoyo to relance yango ok soki to relance okomona déjà okomona mwa différence ya monene te mais normalement bastyle baelema tout awa na kati awa eyebi déjà navigateur ayebi déjà ndenge nini ya kointerprete déjà bastyle tokopesa awa ok nakanisi ke wana ekoti nano ata soki eza mwa moke ekoti ata mwa moke donc eza bien essentiel ekota kaka tomonaki style awa ezalaki style moko oyo ezalaki style moko oyo tolobi oyo ezami ya mibale ya liboso tomonaki ezalaki en ligne style en ligne oyo nde ya liboso tomonaki oyo ezalaki ya liboso sikoyo ya mibale tomonaki toye komona nde oyo eza style tobengi yango style interne soki tokei na canva na biso awa na canva moni tozalaki style en ligne nde oyo tomoni sikoyo style interne nde oyo style interne sikoyo eza mpe na style oyo ya suka oyo nalingi nalakisa yo eza sikoyo style externe sikoyo okozwa babiloko tu oyo okozwa babiloko tu okati yango kaka boye kati yango otiki tag okati yango otiki tag olongoli batag oyo longola oyo sikoyo olieke otia style awa okokende
okokende na sai na nini okokende na menu awa na kati ya document awa nalakisa yo napesa exemple ya bien po ecomplike yo te tokokende place site na biso ezali awa tokocreye file mosusu awa na kati awa oyo file toza nango liboso awa eza index.html tokocreye file mosusu awa na kati awa tobengi yango style.css boye soki okomi yango kaka ndenge nakomi wana okomona kopesa mwa icon wana sikoyo na kati wana nako paste oyo depose babiloko oyo na kopiaki wana oyo tu na depose yango donc sikoyo nalingi na mentionne nalakisa na eloko moko ke oza oblige te ya kosala lisusu style kosala lisusu boye style kokanga lisusu non awa eza lisusu na ntina te parce que tellement osio file na yo directement eza nommé style.css directement html a comprendre ke oyo sikoyo eza style donc oza oblige te ya kotia batag sikoyo na depose oyo awa na sauvegarde yango ce qui veut dire que babiloko to wana eza déjà awa eza na erreur te il faut ozala sûr que file wana eza ndenge oyo style.css pas il n'y a pas d'espace na ba caractère ya spécialité pas de caractère spécial sikoyo il faut tosalela déjà file wana awa ndenge nini sikoyo tokosalela awa parce que soki okomi boye na sauvegarde oyo nazongi na browser awa tolakisa o nazongi na browser awa nya rien qui se passe ezongeli kaka balongoli babilo ba style wana tu ezongeli ba défaut sikoyo tellement ke omoni file moko kaka browser azosalela ou bien site na biso eza awa index.html donc oyo nde file ya monene oyo nde file babiloko tu ezali baélément tu ya biso ya html ezali interprétation tu ya html ou bien site na biso entrée nango eza nde na file oyo donc okozala ata na 100 file 100 page babiloko tu mais tout ça va commencer par ici donc sikoyo biloko tu oyo olingi olakisa na nini na browser il faut oinclure yango awa sikoyo il faut toinclure nini style na biso awa po html ou bien navigateur ayeba ndenge nini ya kotelecharge kointerprete mpe bastyle na biso kosala yango kokotisa yango awa tokosalela mpe lisusu élément mosusu ou bien tag mosusu tobengi link link ce qui veut dire que lien soki tobeti boye na fini awa fini yango boye lien okomona directement ekofongola tag bon oyo nalingi mpe na pointe point mosusu ke awa tag soki omoni tofongoli kaka tag ndenge moko kote moko tofongoli epuis tokangi yango tofongoli boye d'abord na tokangi meme tozokanga meme pa yango kotia kaka lien boye esili mais prochainement okomona mpe ndenge nini okoki kokanga yango sikoyo kanisa oyo attribution oyo ekolakisa bien ekoyebisa html lien oyo eza entre élément oyo na d'abord awa tolobaki il fallait tosala nde boye ok c'est bon kolakisa lien na nini lien na url tobengi yango nde nini na source ya file tokobenga awa sikoyo lien tokoyebisa élément oyo html ke bon lien oyo tolingi tobenda awa eza style sheet ce qui veut dire que eza style
bon HTML akoyeba déjà que ce que oyo eza style soki tozobenda yango awa il faut ezala to interpréter yango lokola style sheet. Sikoyo awa na kati wana tomonaki ndenge nini awa na se awa tokoki kosalela lien quelque part wana lien boye omoni awa na kati ya élément oyo omoni toza pe na lien awa totie boye wana soki moto afini akende na site wana sikoyo awa tozosalela kaka eloko moko wana mais soki omoni tag awa tolobi ke lien ce qui veut dire que link tolobi ke link ce qui veut dire que lien sikoyo topesa yango style place file wana ezali soki tolobi ke soki natie point boye natie tobengi yango nde baterme mosusu ezokima na anglais na lingala soki otie boye okomona directement tomoni déjà bafile tout oyo eza na kati awa na kati ya document na biso na dossier ya biso sikoyo tomoni tolingi tobenda oyo file oyo tobengi style point css soki na sauvegarde yango nazongi lisusu na browser oui tozwi yango te donc ce qui veut dire que so omoni boye ce qui veut dire que obendi kaka file wana bien te okosala pe okolongola pe nini wana ozongi lisusu orecharge yango ekozwa sikoyo ekoconnecte déjà file wana vous allez m'excuser des fois baterme mosusu na lingala ezokima trop donc c'est un peu difficile ya koexpliquer baterme tout badetail tout na lingala donc baterme mosusu faut comprendre ke totika yango kaka bongo ocomprendre donc omoni directement oyo eza file wana tocreye awa sikoyo bastyle na biso oyo ezalaki awa oyo bastyle tout oyo eza directement awa donc eza la même chose que tocreye totie bastyle wana awa c'est la même chose que obenda file wana boye oyo eza point moko capital eloko mosusu nalingi nalakisa oyo eza ke oyo il faut ezala nde na motu awa ezala na en tête na kati ya batag oyo na head tag mais il faut ozala sûr ke eza na kati wana soki osauvegarde yango epuis orelance okomona boye donc oyo eza oyo tobengi external file avant toconclure yango okobenda pe style mosusu tokokende awa soki obeti kaka na internet boye obeti bootstrap obeti boye awa site oyo eza na ba css ebele eza na ba style ebele bon vous n'êtes pas obligé ya koyeba eloko moko awa nalingi kaka nalakisa oyo exemple awa soki okiti na se boye omoni na se awa nakokopie oyo nakopie yango epuis nazongi na site na biso wana natie yango boye sikoyo nalingi nalakisa oyo exemple ke awa tobendi style na biso toza nango awa ok tobendi style tu omoni awa tobendi style awa oyo toinclure yango toinclure file wana na kati ya html awa sikoyo tokoinclure pe oyo tomonaki kanisaki tomonaki ye tokoinclure pe bastyle mosusu ya libanda ata ya site ya libanda sikoyo soki olingi oinclure yango omoni boye awa tolobi style sheet otie pe lisusu style sheet mais source yango opesi ko sur url ou bien source lien wana awa sikoyo tomoni tozobenda lien awa tozwi sikoyo lien oyo tokotisi yango awa c'est-à-dire que nalingi nalakisa omoni file wana tozozwa a partir ya site wana omoni ezosuka kaka na index ezosuka na point css eloko mosusu oyo mpe
ozala nango na motu eza ke file oyo tomoni awa tobengi yango index style.css. okokoma pe file mosusu lokola ata boye ata main.css, mais soki otie na extension oyo soki otie .css ekopesa style oyo directement. Donc babiloko to oyo so okomi yango wana et puis on inclure fil awa directement HTML à interpréter yango lokola CSS lokola style, hein? Donc eza point oyo na linga na l'accès yo kaka tokozongela ba point msusu wana ebele. Donc na mukuse tomoni ndenge nini okopesa différents style, ndenge nini okotia ba couleur, ndenge nini okotia ba couleur na kati ya ba texte, okopesa pe instruction na navigateur ayeba ndenge nini ya kointerpréter ba éléments, ba différents éléments na kati ya web page na yo, bien site na yo. Bon, totala nanu eloko oyo tokosala ou bien eloko exemple oyo tokokota nango na muzindo esalisa biso pour na koyeba CSS na muzindo vraiment makasi. Donc ko créer moi site moko boye ya bien. Siko oyo nde kozala épisode na biso ya suka na kati ya ba série oyo ya HTML na CSS. D'abord avant tokoma awa meka nanu kokende nanu ke nanu meka nanu kopesa nanu ba style ebele différents styles na kati ya élément na biso oyo, et puis meka pe kokende na site oyo otala ba différents styles oyo tozwi te oyo tomoni te biloko so komona yango ekosalisa yo pe tanga yango kaka. Na prochaine vidéo tokotia oyo tokocréer ce oyo site oyo tosala ba style oyo ce oyo eza ba style okoza déjà concret na ba élément to awa. Merci d'abord mpona kotala vidéo oyo meka sala moi effort ke vidéo oyo ekomela pe bato mosusu ata soki oza 2-3 personnes meka kochanger idée na ndeko na master de sorte que technologie ekomela nanu bandeko ebele. Technologie tout oyo ezomona lelo po yo koma informaticien eza ba biloko ya base, il faut comprendre yango oyo ba HTML na ba CSS, donc eza très important, très capital pour na yo. So comprendre ba biloko oyo ko fongola nzela okoma pe na ba biloko ya minene obanda koyotanga pe ou bien koyekola ba langage informatique misusu. Comme on engage Chabani Moussamba, aimez la vidéo et partagez avec les autres. Tout le monde a dit na mbala ya sima.